Neneya na comprendre likambo ezali ya Marina, Mida et de Panama. Na comprendre na landi. Bandeko likambo ezoleka ya Marina la comédienne oya Belleville, camarade naye. Na eko kuta Neneya azo silika. Nalandi live liboso na kenanu na Shimokonzi ezali nesukaki na video onatalaki. Na longwe na ketala Neneya na koma pa Neneya azo silika. Mida afingi joueur professionnel na biso Mbokani na comédienne moko Marina. Tangu nalani Neneya na lobi tika na kindepa ya Mida na silisi kutute. Na ketala Mida na tali video yangu ezali 33 minutes. Na tali parti moko ya 6 minutes. Na yoki Mida lobi pona Marina. Na yoki pe ndenga lobi pona Mbokani, joueur professionnel oya biso. Na yoki pe tangu balobi na etika joueur. Na kati wana au moins 6 minutes. Na lobi bon. Na kende koluka sikoyo Marina. Na kena AON télévision. Ya Aisha Okoko. Siko na moni Marina. Lokola na yebike. Présentateur, présentatrice, journaliste. Ezali Aisha Okoko. Moyen na tala yango ndambo ezate. Fona tala yango ndenge na talaka na Shimokonzi. Ebandeli ti suka na rate loko moko te pona zwa conclusion. Alors lokola ezalaki Aisha Okoko na salikaka modèle wana na bandi ebandeli tina suka même ba publicité na katite. Alors na comprendre. Oyo alinga landa ngai ndenge na comprendre. Landa po yo pe okoko comprendre. Omona makambo clair ataka moi clair. De ça qu'il s'agit. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote banamike naba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Mida koloba alobi na Marina. Na Marina ndenga pesi réponse na Mida. Pe Mida ayesusu koloba. Na ko expliquer moi bien. Neneya asiliki asali rando. Émission, non, asali émission, rando te émission. Po pekisa Mida modèle afingi Mbokadi. Mbokani professionnel ya bale Neneya azali na raison à 100%. Mida akoki kofinga ata mokete Mbokani po aza na rien na voir na kati kuna. Même kutu ata ndeko mwasi alobaki ke yaya boy ezo pesa penza kanali te po ba popula ye. Bien sûr toyebi ke awa ba populaka na ba yaya batu na mutu oyo tangi kombo. Mais modèle Marina alobeli yango en tout cas apesaki kanali te po ba finga Mbokani. Neneya aza totalement na raison. Alors Mida asalaki émission que Marina
azolongwa. Marina asali émission yango na landi epai ya Aisha Koko alobi ye azolongwa te. Est-ce que Mida kosaki? Bandeko Mida kosi te. Na yebeli yango ndenge nini? Na yebeli yango na maloba ya Marina. Na émission obasali na Aisha Koko. Na comprendre ndenge nini? Donc, elinko loba Mida za na raison te. Na lobi te Mida za na raison. Na lobi kaka Mida akosaki te. Mais na lobi te aza na raison totor. Pondeko Marina ye pas na torte aza pe na raison te. Parce que makamo Mida lobaki azwango pa ya Marina te. Ata lobi aza na ba audio lokola ebimi te aza nango te. Alors Marina sikoyo alobi azolongwa te. Mais pourquoi nakoloba Mida aza na raison? Nazoloba souberer. Pourquoi nakoloba Mida akosi te? Oui, bongo. Parce que Marina makambo o Mida zoloba. Marina alobi Mida azwaki yango na batu oyo bazali kuna na Belleville. Batoyo basalaka na bango. Wana eza point liboso. Po Aisha Koko atuni Marina. Mendenge nini sango ezokende boy. Marina lobi chroniqueur moko mwana mobali. Abengi ye. Alobi na ye mère. Makambo ezokende kuna ezolobama. Ezouta na batoyo bazokende pa ya mère, pa ya Belleville. Donc, elakisi Mida réellement bazana ba information vrai. Mutandimiango ezali Marina. Alors, sikoyo makambo bango balobi Marina azolongwa. Alobaki azolongwa ou bien alongwe. Te na lobango bien. Bango balobaki Marina sa longwe yango azomonana te. Marina lobi alongwe te azobela. Alors na bango de makambo yo ba Mida balobi po Mida bazana ese. Makambo bango balobi ba Mida ezape lokuta te. Siko Marina makambo oya lobi ezape lokuta te. Na yebi uzo comprendre nga te place. Po soki makambo ba Mida balobi eza lokuta te, elakisi o Marina koloba eza lokuta. Soki na lobi o Marina lobi eza lokuta te, elakisi o ba Mida bakoloba eza lokuta. Nazo comprendre bino. Mais bino pe bo comprendre nga. Pourquoi na lobi ke makambo ba Mida balobi eza lokuta te? Parce que eza ba information confirmée na Marina eutaki kuna. Alors lokola Marina alobi eutaki kuna na confirme makambo bango balobaki eza lokuta te. Siko makambo Marina lobi azolongwa pete eza lokuta te. Pourquoi? Parce que ye mukolo nzoto elingi koloba boye. Soki Marina mikolo elekaki alobaki alongwe, alors malobe kendaki pa ba Mida Marina alongwe. Siko après koloba alongwe basololi na Belleville azongi. Lokola basololi na Belleville azongi, yango wana
siko alobi na Aisha Koko alongwe te. Donc Marina akosi te. Po Aisha Koko atuni ye. Obanda ozaki nani na kuna ya lobi azalaki secrétaire. Aisha Koko atuni ye. Okendeke musala par hasard to ndenge nini. Po kuna ezali organisé. Marina lobi akendeke chaque jour. Ba misusu nde bayaka par hasard. Mais ye chaque jour. Aisha Koko atuni ye. Obelaki banda kan, banda me tisiko jie. 2 mois. Atika lo kendete. Aisha Koko atuni ye. Oyebisaki belle vie tozo bela. Parce que soko kendeke chaque jour. Obeli fo ya yeba. Ya lobi to solo epeka lobi. Sima lobi lisusu. Bango bazo loba ngana belle vie tozo solo la. Donc, elle a kisi belle vie ndenge azawana asololaka na ye. Mais tangu bazo solola, elle a kisi te alongwa kite. Alors, tangu Aisha Koko azo tuna iba question bele, elle a kisi Aisha Koko na makamba Marina azomona moi flou moko boy. Azo comprendre bien te, azomona moi doute. Donc doute, tango installé na mutu ya Aisha Koko, elle a kisi, ba mida bazana raison, Marina effectivement alobaki alongwe. Mais tango Marina ko confirmer lelo na juillet, le 25, que alongwa te azali, alors azana raison po azongi. Po Aisha Koko atuni ete ke olongwa ki bobongisi ozongi to ndenge nini wana atuni ete. Lokola atuni ete elakisi Marina akosi te. Azongisi ba question, ba réponse na ba question ya Aisha Koko na ndenge sengeli. Alobi pe na kalme nyoso, moka modifié ton, mais soki natali Marina, émission ndenge kei, vraiment, azo exprimer très bien, même inga na ninga gina bengai, honorable Marina. Alors, na lisolo oyo, na makambu oyo, Mida akosi te, Marina akosi te, mais na likambo oyo eloko ezakaka mabe oyo Mida apopoli mbokani. Po soki Mida atikaki na ye, apopoli na ye mbokani te, makambo oyo eza nango rando te, eza nango malatandi te, ezali penza vérité. Mida na essai de Panama babimisaki vérité. Balobi oyo eza réalité. Marina ayepe alobi oyo eza vérité na modèle batuniye. Posoki batunaki ye olongwaki ozongi bobongisi wana soki akosaki abetaki munoko wana toninga kutoloba Marina akosi. Mais lokola batuni yeteke bobebanaki bobongisi rien, balobine kaka obeli ndengni ozongi te. Donc Marina fois pia réponse ke alongwa te. Potangwa bebani na belle vie akoyeba pourquoi to bebani na Marina. Pourquoi Marina alongwe? Et tant qu'à longwe, mais tozo solo la bien, toza bandeko. Ou bien mi koloana ba solo la kite. Donc belle vie, le kola Marina za secrétaire général. Le kola Marina azala banda belle vie TV et fungwama. Le kola akendeke musala chaque jour. Alors
elakisi boye na Belle Vie TV Marina azaneti cofondateur azaneti deuxième personnalité na Belle Vie TV azaneti mutu oyo asimbi katikati to 40% ya makambu ya Belle Vie TV. Alors muta bongo Belle Vie akoka bwana ye bongo te. Muta bongo soki alongwe azo kose la maladie, to azana maladie ya solo, bazalaki na maladie ya solo. Mais soki a partir la maladie wana a profiter pe kaka alongwa ou bien pona maladie wana tant musu basunga qui était la Belle Vie a futa traitement a suite décision longwa Belle Vie et retouché Belle Vie rotala a bon eza foti nanga ou bien Belle Vie roloba nazaki na mbongo te ou bien kanisa yango black ou bien kanisa ba maladie moko kaka oyela kabiso le kaka yango alobaka za na mbongo te. Mais tango amoni Marina Beli penza alobi te akoya kaka tokotala so kende ngeni. Mais tango amoni Marina azoya te pe Belle Vie yoki na poto Marina alongwe na ye. Alors Belle Vie akobanga akoloba koma Marina longwa kaka boy oyo aza secrétaire général aza camarade na ngai aza mwana mama na ngai alongwe kaka pona likambo oyo bon likambo eza grave po eza ya santé tika na benga ye. Alors Belle Vie abengi Marina ekokozala bongo tango abengi Marina asexcuse a expliqué oya monaki oya kanisaki Marina pas comprendre bayokani alors basololi peke mutu moko ta yebake to bebandaki ou bien to salaka ka ndenge to zalaka to saleti likambo zalaki te. Alors Marina pe lokola ayebike aisho ko kotune ba question abongamaki apesa ba réponse na ndenge moko ya professionnel alobate ke na longwaki to bongisi simana zongi non. Et gloire à Dieu pe aisho koko lokola za professionnel journaliste moko ya haut niveau ya top ya ba top yepe atuni na modeli moko tala soki doute ali tango amoni doute ali aisha ko comprendre peke oyo fo bazala babebanaki babongisi siko aisha koko tango comprendre ndenge nga papa robo na comprendre siko aisha koko ayebike soki na tuni question yo ekobota ba émission mike ekotia paye mal à l'aise tikana chabango à l'aise po babongisi place wana na pesi aisha koko bravo pe na sengi merci po tango batu babongisi fo keba na ba question mususu po ekoko chabango mobulu yango wana Marina tango alobi alongwete azali ba oyo balandaka Belle Vie kandi bo continuer kolanda bazali complet bazali ensemble na Marina. Marina aza toujours secrétaire général pe akobanda musala na ye soki akomi en bonne santé lokola si ba résoudre makambo bazaki nango na Belle Vie. Mida la Taylor azwaki ba information na source pe ayungoli yango me lokola Mida azana monde na makambo rando biso soko yungoli information tozwaka bangenza tosali yango gari toli yango lisusu yango Mida bangenza abwakaki te ayungoli azwi bangenza azongisango susu na fufu
yango makambo ezokende boye. Mais Mida asali foti te, Neneya asali foti te, Marina asali foti te. Bandeko mabe Mida sali kaka oyo a manqué joueur na biso azalaki na rien na voir. Abengi oyo abengi en tout cas asali mabe. Gloire à Dieu, joueur na biso azalaka l'aise bazana mwasi moko ya kitoko. Azana vie moko stable. Gloire à Dieu. Nga papa robo nasala nini na sokisi awa. Botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.